misala esengaka supu ndunda esengaka matembele esengaka mujibu esengaka boa busa mais azwaka yango te alors ye kamse ya Château Rouge ekomela ye lokola bonnet ezo papa bakoma na bakarte lelo oyo congolaise abattre record ya ba tribunal ya ba divorce abattre record ya ba femme seule abattre record ya ba 100 mètres pour pesa mibali 100 mètres c'est-à-dire maman ndengona ozali dans choro simbela ka bandoki bilamba ko mutu akota bana na yeso bozana bitumba yango tobi bitumba ya papa na mama boko sabana te mina ndilo ba papa soki yo balaki mwasi na mbongo lia selo volonté na mbongo pesa ka papa soko na bezo lia ko balia yango bowa yo lia yango nguma lia yango ngando lia yango mwasala mabilubu na ndenge elonga meli polia maman Eliane Nitu maman Eliane Nitu maman Eliane Nitu maman Eliane Nitu. Bonjour Francis. Bonjour maman. Francis. Oui, mon nom est Balil. Alain Benza. Ah maman pibiso salilanga Vanessa Aloni Vanessa et la gagné. Alors bonjour frère maman. Bonjour papa Daniel. Nazali frère katina Yesu bao baboya ka kombo ya frère baoluka ba titre ba yebi nzambe bazo sambela te. Mais le corps de Binzam doit sembler Jésus de Nazareth font des macos ya frère. Mais pour l'instant, nous avons un titre ya messager du moment. Ok. Alors bonjour, quand on a bakama Méliane du service de Console à Providence, la présentatrice de l'émission pour le match qui est mon émission. N'est boyebi qui n'est pas sabino qui les ana ba sujet musu na vandinga mu mama nitu na zoko solo na bilo na mesa ko sona ba mama nde na mesa ko sabino botala boto sala boto gagner motema ba papa. Mais ana ba émission musu mwana sala monga moko eza téléphone za kaka toujours entouré na ba invité. Alors lelo na sana invité moko papa na biso comme na papa Daniel les messagers du moment. Bon, hier, après ce qui galette, ce qui ne bon, à expliquer les messagers du moment. Donc, aïe, les lopes, on a tout à solo là. Ma capo est allé vraiment les lopes, et ça, les autres besoin préparons-nous pour le mariage. Quand on parle du mariage, on parle de famille. On parle de la famille. Donc, les lopes, ma famille, ma capo, oh, il y a une famille, oh, tu as un na kati ya moka poto, babi ki na poto, ah, mabala, ils ont vendu sous il paraît Satan, sur à Gabon, à Ouganda, à Tanzanie, à Kenya, à Congo, à Zongi, à Mati, à France. Alors, les autres, on a quand Daniel Yemuto a compété la mission Makambu Penzeza, Yemuta Benga, maman est fondée à l'émission à la Makamboloba. Ngapelo kona ba ke porte na ngeza polele, souza Makambo Koloba, oh, édifier bateau, oye, Yamwana, les lots, Tozana, ye, Tozo Swana, papa. Oui, maman, tu vas te battre là, on peut savoir mon côté, et bon, Tokota la masse. Papa, maman, bandeko, congolais, les Alingaï, Daniel, les messagers du moment, autrement dit Galates 4:16, à cause de la vérité, nous sommes devenus leurs ennemis. Mais vérité, et ça la capacité, mais et bien qui saka. Oh, yesu alobi, vaut mieux toté ya na mulimo, que to se pelesa nzoto, okobala, okobota, et si mama bala we panzali. Mais ah, on a eu une émission parce qu'ils allaient très capitales. On va pressé. Pressé parce que Makambu a préparé le mariage, maman. Là, on a fait ça, préparez-nous le mariage, maman, nous tu es en défaut, ça m'a sécurité. Pour moi, vous n'avez pas de papa, côté madame, bon, le roi pesa idée qui n'a pas papa tokende, na si maman j'ai la kotala yo, maman si pas kotalo, papa ali masi la kotala yo, ba mo yo surtout wana, ba kotala yo en tout cas, ba ofungola pesa bisu, na mato ipo na ba kama kanko zolba, en tout cas tokende le roi avec kanisa zaki yo, tokende na ngo. Na ye awa pour la kotirer attention la ba maman congolaise. Tant que toza kokola ba maman na biso, bazalaki batu oyo ba ko bomba makambo ebele. Ba papa na biso bazalaki ba dictateur. Toko lia toko mela o sentir makambo e ko le kana jambe na mama bino bana ko ba ngote mais lelo to tiki mboka ya kisasa to ye na mboka ya poto to bele ko yoka keno mindelende bango ba kolo divorce ba kolo ya séparation du corps ba kolo ya ba tribunal mais lelo oyo congolaise abattre record ya ba tribunal ya ba divorce abattre record
il y a ba femme seule à battre record, il y a ba 100 mètres pour passer mibali 100 mètres. Au sein de la CFMC. Na sambe la kakunate. On a accès à battre record. Non. Congolaise. Oui. On a accès à CFMC. C'est aux accès à Yesu Christ. Il y a Mami B. Oh yo eza. Et dans la yana maman quoi? Oui maman. Mami B ya. Ah donc na ebiso a tonga kana modèle moko ana concurrente. Yesu ko aka sene makomo le baningo le bana battre record e baboma kamabala moni pa na biso wa combat spirituel to bunda bunda pona to benga na satana donc ce ko le belina yo yango na pesi ya mami na mama béni na pesi pe mbote maman béni de l'éternel po pas mutuka ya amen oui bien tani bitumba voilà ya moi mais sikoyo nous toki koloba to battre ba maman couple ba congolais ba battre record oyo ezali ya ba divorce ya kopesa mibali ba 100 mètres ya ba séparation du corps ba bimaka ndako moko porte moko bokomona bango baza malamu na fête wana baza bato moko mais soki bazongi bandako na bango Irak kutu malamu baza ko vivre de prokizi liboso ya bana bozo bosa na keno bozo traumatiser bana bayokaka ba dégâts na biloko salaka ba papa ba ko futa ba mabe mingi ba mama bazali ko sala mobali azwa yo na poto okutani na condition akuta yo mabali yo honorer na famille na yo lobi mobali no tcheli banda lobi mobali no pese 100 mètres o interdiser même pour na komona bana oyo ya bota tozo bakaka bondoki tozo bakabila longwa mais bondoki pena malamu zo samna kata bandako ba mama ba couple congolaise c'est-à-dire mboke ko bonga ndenge ni tango bino moko ba mama congolaise boyebi ko tonga bandako na bino te ndenge ni mboke ko bonga te alors du coup sikoyo papa ya bota bana na ye asa ko komona bana na yete na ndaki moko lobi na ngai ba bota na mwasi bana ti ba ko 14 ans alors akenda 100 mètres ba pesa ye tango bana bazalaki mike tango bana batomboki bakomi ko yebisa mama na bango. Où est notre père? Où est notre père? Où est notre père? Bambele pai, banine pai, maman bangi, appelle ça numéro de téléphone ya papa. Oh, il y a interdit qui copie ça même ban numéro de téléphone, na adresse papa kenda. C'est-à-dire, maman est n'engona aux alliés dans tchor, aussi mais la cabane de bilamba. Pour muto abota bana na yeso bozana bitumba, ya moto bitumba ya papa na maman boko tsabana te. Bo pesa ye 100 mètres, accueilli comme on a bané après 14 ans, de naissance jusqu'à 14 ans, affection partenaire azana ngote mwana zoate mwana ya ndenge wana mikoleko yeso azali balado so azali mobomi boko pesa papa faute boko pesa papa faute te faute la ba maman to boy te bible lobi les maris aimez vos femmes soyez soumises ezala mibale mingi pe balingi basi na bango mais soumission ya mwasi yango tozo komona te mibale mingi lelo bakoma kolamba ba serol mwasi aza maladi te na bite balemba te pe mwasi na yo même aza ko bela so aseli okosala musala wana. Mais tant que moi ça dans d'autres colongondo, moi si va faut comme voilà. Moi si faut ça la cuisine les alliés pour la maman. Toilette, chambre, cuisine les alliés pour la maman. O etali salon, les alliés pour la papa. O etali finance yandako, les alliés pour la papa. O etali makambo yo tikali pour la papa. Mais tant que yo maman va pesi yo makambo na maboko, baza ko mona ngote. Papa musoko mona na nganda. Tinga ndeko kangama, tako kutuna ye. Na kokene ndenge ni kuna kutu na kolia te parce que makelele ya ndenge yona apeti ya kolia kutu ezalité pona yo makelele ya mama bo pesi ba mbalo mingi na ba papa ba dossier etondi ebele na ba préfecture oyo ba congolais ba papa baza ko bela ba AVC likolo ya ba mama congolaise abala ona kisasa meme na potowa tango komia wa obalokeli olukina yo mongali yo wakisi parce que akoli. Mais à même ceux qui na Gabon, ceux qui wapi boya wa bokutani, ozi mukanda, obalukeliye. Papa, on écoute ma Gabon, hein. Na bana ko portable pour moni makamoto zoloba. Obalukeliye. A combien mungona na yo. Au préféré tika la femme saine, au beti machine ya bana 3 4 yo boti. Mais munda ya kalkela nyonso. Ko kasate mbongo oyo akopesa yo aussi ça passe ya bana wana. Olotika la paix fidèle, femme saine ozali yo moko. Mais bana bakomona milongo ya sombo ya mibali bana bakomona Mathieu bana bakomona Thomas bana bakomona Jacques bana bakomona Mampas bana bakomona Pierre c'est-à-dire bana na yo soko botaki so na bana basi
Thomas abimi na yo abimi na mwana na yo nani foti yo mama obengana papa na bango tala sikoyo oluki ba playboy ya Paris tango aye olabi makaka na yo azweli yo na ba maki nyoso nana fungola porte kaka yo moko awa na ye pona conseil oyo makomeza koloba soki mlikambo ezali bo vanda bo bongesa papa oui mama ya solo émission za yanga na tikeli yango pona mona ki ozali pena na kanda koloba oui ngasi kona s'adresse na ba mama amen ndo mati so moto ba to douceur amen moni mo douceur de côté amen mama Eliane ngai na ba bona ba mama ba ota biso bo moni papa nenga mati bo makambo papa zolo ba esa ngolo kutata makambo papa lo beza mo ya solo abi papa soka ki avandi na nganda mais papa take papa zo ke ya obi papa musu ba makelele oui au moins na kati ndoko makelele abi ko chéri moi sina été abi ko s'occuper de moi sina été mazo ke ndeka ka nganda ko ka so pesa faute pa maman papa fait faute pesa ah oui bien mo na ozana raison yango na tirer na beti kelele na ba papa irresponsable o ba ko mona yo play boy na kati na nganda mais na ndako na yo so ba fungoli frigo so ba fungoli frigo ba mona kaka fromage moko mu devandi mais na nganda o so ba ka batilapia ba bundu mutu ambongo ba papa bongo na kondane bango na kondane bango so ba zonga na nzela eza na papa moko abeninga na yebisa nga habité makambo zo yebisa nga ye na kanisi papa pusa panga ba mo téléphone ko ba sa lo au moins numéro de téléphone penza WhatsApp moni yango oui numéro de téléphone yango WhatsApp oyo papa abenga na yebete abenga na Canada episinga abina maki naza na makambo na insani ni na luba kama makambo zo baba nini ya ba mama na habite les messages azoya na zo na zana émission osala malaka makambo ko loba na bato bazo ka biso bazo kotala biso bayoka na benga papa soko ko yamba biso ye wana na chena nini comment on peut inviter yango ba kotalisa biso po ezali miso polele aza ko benga soko ba biso savoir soko ba biso te tokoyoka ye yango toza ko loba ba papa mingi ba beni ba AVC bana na bango basi ba ko ko changer bango ba couche allô ya papa ya bonjour papa maman Nito oui bonjour o to ko benga nga tout à l'heure na biso te tant on a kozala direct émission na ko benga yo comme ça makambo ko répéter ngo pona bato ba otala biso eko ka ko sunga bango siko bato baza awa émission siko na cho malobano eza ko bima na bato ba kotala émission ba yoka est-ce que okoki ko beta lisolo na obetela nga tout à l'heure na biso ke non malamu beta mo na caméra s'il te plaît en tout cas na ko beta yo pour échanger bato amen na ko beta yo pour échanger bato ba nzambe zo comprendre amen sinon nazoki problème makasi omoni ngai naza tusa na nzambe na bati congolais omona pasi congolais omona pasi esalanga pasi mingi mpo nzambe bato wuta na bayi koyebi bato mingi depuis Cameroun o bayebi ngai na kombo ya Eric nazali artiste na kombo nani papa loba toyoki te onanga Eric onanga Paluku boyoki apesi kombo ne Paluku aza mpenza moto aba moi abenga na Canada aza artiste moto akivu Nyauta Beni. Ok papa, loba na papa tozolanda yo. Bon, nazaki na Ghana, enfin nazaki réfugié, ça fait 9 ans na Ghana. Oui. Bon, nazaki na camp ya ba réfugié, nazaki ko na kata camp, na kata camp ba réfugié. Oui. Bon, un jour je suis appelé mo à partir du camp que ndeko tozana c'est la somo bo ya Yesika. Azona ba ni balere, mbala kufi. Bon, yo ndo na ngo mbongo na yo. Sunga po nzambe na tala nzamba ozompela yo. Ngapi asa problème so kama nzambe. Na kusala yo. Ngapi anda kuna ke nda kuna ya ngomoko za ndo anda kwa frigo kwa television, ifana ngo ya ngomoko. Na sengi téléphone ipa ya bandeko, bobo kisa seri wa téléphone. Na so na ye.
na ngai na kangi mwana mwasi na nzoto a partir ya mwana mwasi ngese non na ide famille oyo na faina famille wana bon ngai ndika na programme na ngai ya nia na okende Canada na kutana mundele moko bofa akutana Canada pour moi ba être dans sa kana na so ba blog hotel ba nini na shadow na kasi mwana changer ba changer image na ngai mwana wa te na tante les autres images akala on a banga ki kona koyamba wana il va changer à d'accord ok ok sikoyo il faut qu'il na kende na ambassade afanya interview afanya interview na ambassade na échoué interview oui le monde la dingi na partir ya Canada non ko banga te to sala nyoso na makambo na yo na pa jour moko boye na mona na osa mutsa na mo simo we na téléphone kino faut que na OIM na ici est-ce que va so makila na voyage visa pour la question de l'interpréter. Je suis visa à d'abord comme ça. Et donc ce qu'on est dans ce visa moi je te vois la naïe. À Mutikala, siko ye mwana mwasi wana bozako va naenda kumoko bia zenga na kan. Na kumoko lo ba nda na ngai. OK. Ça est déjà par 3 ans et demi boy. Oui. Sikoyo qui m'a dit nzambe mwana mwasi wana muda osunga kaka ka azalite kaka ka wana so zangi mobile kuka ndumba na wote kana kongoliste asambwa na kaka ka wana nzambe sai na ngati kamwa to sina ngai ba basusu mozo akuja rakati na wakende kwa wana benga pasi ya Canada abi paluku osisi interview na osisi ja medical domoni ukumsiko pria koya Nabida Mr. Martin na Boyati. Boyati pour la ligne. Maintenant la boucle la moi sur la bana. Au tika ndiri ni. Tangu za mboka msika bakana wana tuta Congo. Mboka msika bakana. Poya kime bitumba Côte d'Ivoire. Oui. Sikoyo ngai bo okitodala na wadela ambassade expliquer ambassade. Oui. Comme ça yo peut que ambassade ou expliquer ambassade qui non tala botela. L'ambassade a expliqué. L'ambassade dit ok, tu vas te regarder quand tu as su comment ça va devenir, sur les choses que tu as oui. Alors ça marche pas ça, mais ça 6 mois après ça m'a voté. La vie c'est un problème. Tu vas tu m'as joué parce que tu as dit ça, mais là on va sur la bana. Oui, tu vas me voir là. Atingai. C'est comme ça pour ça vivre. La vie va copine na ngai. Usiku umenga na hii, bubu na hii ngapi umena hii. Bana ubasa bana nani? Mudi basali bana ngati bana na hii. Papa le baba makasi s'il te plaît. Yeah. Basali bana na hii. Usiku ba tout mo iko mobile na diwa mobile akufa ni ko lela bani ko lela. Ani kitamaya misu donc et puis ça va passer na mawa. Abinga kino yaka. Yes na kino awa pour ça visa pour que Canada. Yo na ye na bana na ye. Na la bana. OK. Donc au Canada, c'est la ngai to vandi na kata Canada to sali kaka. Une semaine, pendant 2 semaines. To di mon côté. Ayo fina ngai pour la bouton na simé na zote tambe ta simé boy. A petit mali kofi. Mais quand vous ça m'a monté, kama boy tu wapi. Et pourtant na Ghana bo bana bo sala ndo ka munyosa. Sana bien, après ça va décider na ba comme ça la na sali la yi. Bata kampo tu ba kampo tu ba kampo sa kampo biba. OK, sikoyo. Après tu vas comme ça bon, comme ça nous mettons les costes que ba sponsor là. Ba tala makambo zoya pour na comprendre. Na te ngambela na ngapi na ki expliquer. Après on dit un téléphone, à qui le téléphone chambre. Oui.
mayele. Tuna kamba tu batakandenge ni ndia tuka mwa mbali oyo. Papa ngola yi. Bakambuya sana na kaka tuka mwa wakati. Umwa hapo abuma ke mbele na abuma ke lobona. Tangu siku moja zile la, sasa ngada yule yi. Hadi sango. Tudenga nanu bali mtu na ipo ngani kimili kango. Sanga bite faut que la prison. Hadi sango siko kote ni mwasi ngana kontra mbali. Ngapende ulimawana sama bisengi no mezali kama kolobate ifo ngaka boloko. Pero ngadi kino yepo ke bolo tina na bomba yi. Ngara tuna nda kunsusu. Skopera faki ni kana kitiko tuna mkamuli ke ni kizande ngeni ni na kana. Kingai na mfile mwa maswana. Tamu mosa ke kana kote batenga enda kwa kusu. Ipesi mo bulu ko nda babi jamais na na wala tipo. Fiki na baba ni ba chino mususu koma na ngana. Tuwa na skopa mwa na maswana. Na maswana. Tumeko bima. Avant que tu me bima ngana mwe kile no fika ngara iko ya danger. Como é a poto é ficar, na ele poto biente, mas não é só por exemplo não é poto. Fico bem danger. Comme ça na de la poisson na libo manangai. Na mela poisson. Ça na belle poisson, ce que tu as besoin de poisson pour il na suer dans le beaucoup. Parce que tu as besoin de poisson, parce que quand les yeux na bon comme ils viennent de le voir na ngai. Ya ka o mani na zo kufa na pendi. Ai, donc quand tu te ngai na kwa na sina kwa kusanja. Sina ni ba polisi ba yaki wana. Mazwinga ina bila na misa swinga kina hospitali. Parce que binga ça kaka beaucoup parce que non, il va se conduire à l'arrêt donc vous a arrêté. Avec sans problème. On est en prison. Après ba kisa hospital, on est en prison. On est en prison avant là, mon ya autant la maïté. Na moi que loko mokote, sini mokote ki ndi ah. Parce que comment on a kanga mo batu batakatoli. Usikoli kangu nini? Na sali nini? Nzambe. Donc les la wana nataka kana kuna jaba se kuni ko bima. Bato adiki na mwa mbali wana nga idanga maskoyo. Atuka za ba sile usto bombaki meto bimisamo lelo. Mbali na hii atelia wa pasteur. Tabana. Wana ba secret bimeli wapi? Nakan kuna na na gana epai mundela msaka ndia ko tuna makambo. Oui. Qui vont pas aller à la pasteur à la awa. Par exemple, on va aller par exemple, on va aller dans ndela ba yi. Moi so ja sa fungolo ndela. Yo kini Canada. Sko, ke Mexico yo, o esa ba ngo kino, ndengi zalaki. Ne pa ke ita mo ngi sunza Canada. Ati ko tu ba yeso te. Atubeli. Yo mo ka pombeli yo mo poasi. Obatama ndeko na bombeli yo mwasi obatama. Pe yo zo sala njambi. Babemisko mwasi wana telefone kino na kosi yeno. Mo mobali na yo ata pasa so na yo bo so na kamo so lekati wana. Mobali na foto ide aya. Bo so na mobali na yo. Ani bo so na mobali ba zo na record. De ba enregistrer ba ouais. Ba yes ko na Canada ba eti na court. Na parquet. Ba designoso. Conversation na bango. Donc ba négocier la basi. Ceux qui ba linga ka ba wona so pasi. En tout cas, merci na bango la pasteur na bango. On va faire la makamna la pasteur na bango ma biso yo bo siti bo siti boso. Faut que ça ko fali ko la bible na bino. Azali awa asana muka oyo. Batuna ngai kama suka ngai bi azana na nzambe na ye ngapi azana nzambe na ngai. Sakomi mais elo wa Siko mobali na ye wana pasteur ye pokota Canada. Wala muka oyo suti. Awtele ko lo awati. Mais sina sega na nzambe bana wana bazina tata mabe na mama mabe mais na bikisi ba ko sa ba mboka oyo. Ba ko na ko malamu. Na za ma diction mo toka bana wana jamais on fera diction jamais. Ba ko na ba ko ba za ba président ba za ba nani. Mais maman na bango ne nzambe ba ki na usali mabe ufuta yango. Wa ina nzambe. Amen.
Ah oui. Ok, merci. Papa, merci pour ton zaki en direct. Ah ouais, ndenge tango benga nga habito. Ce que les messagers na kolinga yo ko limbo na makamona pa bandeko ba otala biso ba yoka. Donc ceux qui te comprennent malamu, moi je suis no zo ki bozo vanda na e mazaki na mobile na yaza pasteur. Mais yo otikala ki oyebaki na yo te. Yo yebité. Donc attends boyo za makita na Canada ndo yo koyebaki non. Donc pasteur a peu ce que moi si na ye boya na ye na pota simbisi yo. Simbisi le bien na Bishop Tatumba. Bada simbisa ki yo. Boye poto. Nzamba pambola papa. Amen. Siko papa pona ko contacter ngai. Ok. Siko yo eloko ni penza tinda ko contacter ngai papa. Po chat maliki na ba chaîne ebele, eloko ni tinda ko contacter ngai mama nitu. Ok. Merci beaucoup papa. Moi to garder mingi ate poto ça en direct bato bazo tala biso ya papa. Merci mingi en tout cas les solo na yo tozo développer. Ah merci beaucoup nzamba za na yo hein. Bible lobby si tu fais le bien, continue à faire le bien, n'enviez pas ceux qui font le mal. Amen. Donc ceux qui nous ambassent sur la montée. Ok, d'accord. Ok papa. Merci papa. Papa Papa Palou quoi. Nzamba za na yo papa. Merci papa. Qui m'aime papa. Ba papa ba maman bandeko ya kolongola ko bakisa pe zate bino moko momoni ya wa Saint Thomas. Maman oyo aza ko se retrouver na Canada na frère oyo et le bana ngo Bishop Tatumba to simbisa kabango. Amuta ko tel mesu Tatumba zalité. Ba maman papa oyo amemi ye na Canada na bana coopération ya yena mobile na ye pasteur. Alors passer la na Ghana, moi c'est a commis na memi mobile na Canada, aki ko fondé pas yande, soit disons à violer bakangi sa mobile na ye. De pas aux ali Bishop Tatumba à cause de la vérité, to ko sacrifier moté koba. Mais à to zongeli ba maman. Tala bakaya boy. Ndeko yo azali traumatisé. Est-ce que kobala? Je ne crois pas. À se méfier, Moutaboye, à boire quand on n'est pas basa mindele. Alors parce que bino ba maman congolaise, bo décevoir yé. On l'écoute pas la bino, à koba la mindele. Alors du coup, ba papa mingi bazana ba AVC, ba papa mingi ba mi Congo kufi bango likolo, ya ba pota ma bumuku to bate parce que ba le ba kwanga mingi ba lembi na libanda, soupe malonga na ndako ezalakate, maman koma kotina papa. Yo moko leka na kuzila lamba mule na yo na musika kuta zo benga eske maya mulo so chaki alors tala babilo kwa ndenge wana papa koma na ye champion ya bakafsi ya Château Rouge na bakwanga aleki musala soka za ka manutentionnaire soka za ka échafaudage soka za ka maso misala ne senga ka supu ndunda esenga ka matembele esenga ka mujibu esenga ka boa busa mais azwa ka yangote alors ye kafse ya Château Rouge e komela ye lokola bonne ezo papa ba koma na baka esenga nini papa esenga ka busa boa okoni mutengela kan konto balia ka konto amona ka mote alors nenge ba papa ba koma bato ya ba sandwich grec c'est-à-dire que ba spécialité nyoso to wana ba yeba pourquoi mama makelele mama kutu makelele koleka ya wenze kolamba uri kolamba te mobala ni kaka na cuisine na koleka na cuisine soko za kobela na kusukola basani soko za kobela ngai na telema na sala ka yango ki mobala lo molinga te ki mobala ngeza toujours yango mama tant mobala za ko pesa yo bolingo la kisa soumission na yo Bible lobby. Mari aimez vos femmes, femmes soyez soumises. Mais papa alinga kayo, neto zo mona papa nitu awa, alinga mama Eliane nitu. La soumission. Oui, non, ce n'est pas beaucoup clair. Non, la soumission mon. Mais c'est Bible bien bon. Oui, c'est mec nanga papa la aussi nitu, c'est évangéliste à Belgique na pese moi. Amen. Oui, tu na Congo. Je vous salue en salam mon serviteur de Dieu. Oui, tu es alabi nanga. Ayo bo boni respect ko le kana Congo boy. Tu na pesa moi tene. C'est que pas ma beaucoup nanga. Eh, français on a bien. C'est que pas ma beaucoup nanga. Tene la sala. On va dans il faut yenge tata yenge mama ibona kuti yenge wala te mais ba yenge za de sorte yenge muso zali ba la beza na si ya respect parce que pas juste kola la face na biso eki ba kongo hein sikoyo nazomona ba kongo na ndio pata kaka ya malamu zomona ka mo sto ngape tana ke mabo kila nanga tana nga kabwe yenge babo kila kabwe yenge yeba semeki nanga bi ma boni boyo kwa tatu ba kongo bazaba bote ngana le kama soumission
Zonga ba be mo solution. Mais ngana respectata moi amke. Mais yango Bible sengi alors ba maman ba lelate so soumission na ndako zate tendresse bazana ngote tendresse ba finga ka base ba swahili ba finga ba chabienne mais moi c'est pas bazana kisikisite ngana veka kisangani usani moi ça kisangani ko tongola yo si ya kisangani ba ka maputa ba maputa te mama Eliane mutu ba ka maputa te ba se kisangani ba sa kisangani kisina bango ya tendresse outi na musala ba longolo outi na musala longolo yo costume osili sa longolo cravate osili sa le kisio na sa de basa ongisi mai déjà osukoli et s'il a qui biloko na mesa moi ça vandelio liboso papa za kozwa petia kolia parce que azomona mwasi na ye mais basi ya lelo ya poto oyo ba mama biso kala bakala batende swala basi ya poto balobi ba yela ba mama biso kala tuzomona papa zo ya mama zo na mikuwa na sala zo pesa papa mais awate awa depuis balata ba pantalon depuis balata ba pantalon mais ezali kola ta pantalon madame bosi place avec mbalite mais mingi lokola balati pantalon na bakola mais kitandese ba bosanya bo ndeni mobala ko na tafsete ndeni mobala ko na McDonald's te ndeni mobala obela potali mumute ndeni mukongo mobala ko kufate alors ba konsepelisa bino ndenge nini alors maman il faut bazonga na nzela babelisi mibali baavese mibali bazwi ba 100 mètres affection bana bango bazwaka te. Ok, partage à garde. Il fait ça les mains. Papa au monaka bana, bama, bana au monaka maman. En tout cas, ma camotte le papa, lisa na kato malo. Amen. Mais ça papa mo ka beninga le loi et puis singa bi. Maman Nitu. Ah, maman Nitu. Maman Nitu na ko singo continue ko ba ko lembate ata un jour nzamba okanisela yo. Nzamba sa kanisa déjà. Ah, mais maman Nitu, moi si na ngaya sambelaka. En tout cas, bino ba tuko hotala. Pour ba téléphone ozo mikolo ba hote. Omoni yo sambelaka, omoni ko ba me ba lebi Balma comment bébé au monde de Kibelela papa yoka alors bien nga boye hein maman mari abi nga maman il faut ça soumise nga soumise wa soumise ya muno côté maman ya ngana lobi ya muno côté po bisowa yani Galatie 4:16 à cause de la vérité nous sommes devenus leurs ennemis vérité nde ekeli mukili que la lumière soit que la lumière fuit mulile zalaki yango makaboto lo bela papa yoka abi nga lobi na ngabike maman Nitu. Moi, ça qui est dans l'église. Amen. Tant me dit pourquoi. Bible bonne makambo. Ba tchengo liboso. Benanda koi. Alors bien ngaya. Abi moi c'est là yé. So que ne veiller. Même ça va déjà me le préparer mon tout. Bien papa na okenda habiter. Ya ça la dernière. Avant une journée na mobimba so pour que coquin abi. Ngala qui veiller. Mon bala tout nous on informer là ou besoin de faire permission. Bon, yo pesa maman ça be boniko et pas la kei. Et le père na ngo bishop c'est toyo. Ni bala wana. Oza ko babala yo na mbongo. Même so bakangela yo lupango, bakangela tabate, bakangela mutu. C'est-à-dire okoko informer mutu na 20h21h était, passer aza na droite ya ko imposer na ndako ya mutu. C'est-à-dire mutu abala aza nyama aza nzete ta mutu. Oko informer na tongo ou à la veille que jour tel les ana veillé. Il y a une indication dans ngai papa, ceux qui na za na veillé. Pour les ara déjà l'église de la Bisson, papa sur le programme a veillé 2 semaines à la tout à fait. Même 3 semaines que date votre rozana veillé. Ngai to papa si yango bongo so na ndako. Tant on va na pena papa oui le 10 novembre toi on a veillé l'église. Wana na lobi kaka. Na tiki mikoleleki. Tout ça dans une semaine je dis papa oui puis l'épisode que le 10 novembre toi on a veillé ce que lobi ndenge na habité programme. So papa lobi na kende veillé. Dans une tout cas contact na démarrer na qui. Tout à fait. Ce qui a d'accord répondre yo, même déjà réponse à négatif. Tout à fait. Et là qu'est-ce que na kotu na kotu les sous-soutés. Tout à fait. Non OK d'été. Tout à fait. C'est automatique. Oh. Ce que tu n'as pas encore répondre yo. Yo mo ba qui réponse c'est ça non. Et alors c'est quoi on ngapi na ko bebisi libana te parce que Bible n'a pas femme soyez soumise. Oui binga na zana maman pasteur na ngai na zaki ne maman Feza Shamamba. Na papa Oscar, papa Oseya. Bazala ka côté ya biso balobi. Avant yo kende libanda bongo sana na kati ya ndako. Amen. Ba maman lelo ba koma tiki basani salite. Ndeko ba na kokota yango, na kokota kuna maman. Na tiki le kakale na tiki ka. Alors, maman ya ndenge wana. Maman ya ndenge wana. Le jour où J au format pour tout mobile en avant c'est-à-dire yo le lati pantalon, yo ni mutobali mobile sikoyo. Oui, nazo kende veiller. Bible liboso
ba pratique abominable nasima olamba kate cuisine salité salle de bain bota ba arc-en-ciel na libanda maquillage lokola mami wata même kende na salle na cuisine na ye kende na mbeto alalaka ba poussière etonda salle de bain ba arc-en-ciel ya jaune etonda mais pas ba brosaka on parlera pas boko soki mopaya bimelo na tongo nga mama abotanga lobi soki moi si ala moki na tongo et le bali bosa ko ta salle de bain ba oyebite na ko bimela yo brusquement parce que brusquement oyebite alota mo koti ko sokola otali salle de bain otali cuisine otali nyonso po yebe ko bimate mais basi ya poto elelo permettez-moi si 10 8 penza salle de bain ezali salité mais pas il on parlera pas cuisine les ana basali salama une semaine et bota ba ngongi alors comment on est vite fait micron capsé micron kwanga micron et puis na nilo ba papa soki yo balaki mosi na mbongo lia selo volonté na mbongo pesa ka papa soko on a besoin ya ko balia yango bowayo lia yango nguma lia yango ngando lia yango mwasala mabilubu na ndenge elonga meli polia bonga na lia yango parce que na lia yango parce que na bimaka na tongo kombo fatigué te mokonzi na ngai maître Yoshua de Nazareth azalaki mosala mabaya ala tsaki biso ndenge balukaka mbongo na lukaka yango pona lia na futi ndako na ngai et puis na lesi mosi na bana na ngai soki nanu na tondi te na libuna ngai mamba kisasa talinga te sengeli kisasa na tondi se na ndako na ngai ndesima na sungi le lobby restaurant ndako na yo liboso yambo ya kolongola mpoti na mutu mususu ba mama ebele ba papa oneti papa abengi awa papa ndina obela VCT papa na okakete même azalaki mutu akomela ba whisky te akono service na whisky so yaki mutu ya pli ya noite akokelo kobeta mombanda na yo comprendre carrément papa yo mela ouais te na mela okala na mela osute depuis na yamba Yesu na lebi na mela na kombo na Yesu Christ de Nazareth na bite Yesu bazali ebele oya ngai Jésus Christ de Nazareth obi Nazareth mboka moko ezanga tina mboka moko ya pasi mboka moko ya bachango kate mutandimi ezalo ko na Nazareth ozali bota moko boye bato babala katebi ke lebisonga enta mutabali bato katebi oh kuna to ida ke na kazonga mais siko ya ke azongite petit sorti quelque chose de bon en Nazareth oui et donc amara me bimile mission le ko na tema ko na ngaya de ko lobela o ezali polele et donc amara me bimi alors ba mama fiba zonga na nzela soko iba ko pesa ki mobile no 100 mètres bobongisa ke le ko na 100 mètres bonguta na ye kisasa ata bokutani awa ata bokutani abali bobino na bino ba Congo ba congolais mais tant to lingani te mboka yango ko mongane papa na moni réalisateur de ça oui yango ata bokita yango to ni lo bela ba mama oyo ba pemeli ba peseli ba papa 100 mètres ba longola 100 mètres par la grâce de Dieu pour sinon éducation bana vous allez détruire bana bino lobi ba vous allez ba chege ba bandi mokolele ba kosimbela o mundoki mama affection papa na biso to zo ngoto ba kuboma yo ba mama ya lelo ya poto lokola ba sebele batika la femme seule kwa ba koza milliard ba kotonga ba biso ba kota makele ba papa yebite abomba ka mbongo na seya mbetu enta sikoyo un jour abosali ka bombaka tango mobalo bit foto changer mbetu ya sika na sima tikali azika ka mbetu wana wa bomba ka mbongo yalikele bakota na sima mukongo mobali achali banda balekinzela pe baleki bazuli mbetu ekei tango papa ya boye achanje mbetu mususu oh bominga na bomio na nini oza ya hôtel oh bominga yo nini kasi mbetu obwaka ki achaki mbongo alikele ba mama ya poto bolani matebe obali mosi zo bobali ndoki na kata ndako osala likele na sima mobali mosi andeko obala ete alors kaka ba mama wana ba pesi ba papa ba 100 mètres na makambo zangi tuna mais batikali bango ba femme seule na kata ndako ole atika na pe mozemba veve akanga na bezambe bible na maboko bakele ko sala kinumba na kata l'église ko bima na ba protocole ko bima na ba diacre ko bima na ba pasteur bana mingi ba botami na kata ba famille eza bana ba pasteur ba diacre ba femme seule mingi 600 sur 10 bana mingo babota na sima papa wana soki Afrika ta église ngolo pakala ezangi mwana protocole te ya diacre te ou ya pasteur te yango makambo oyo na 2 Samuel 11 oyo David asalaki na hiri esalemi mingi na ba couple ba femme seule oyo bako se réfugier ka na l'église mais tala bana babota misima papa humanité ole popo na nyoko bana nyete na ndako wana Thomas leki, Jacques leki, Matthieu leki, ba plebo leki, c'est-à-dire ti bazelo na bana basi oyo
papa mobali papa na bangate na tanda bazio mama kudia soso kudia mato ba kongo balaka fota nani ya yo mama ento kwesi mesdames to ko zate mutu pa ko bala yo azate okomi na yo papier toilette okomi na yo hygiénique kolopo o ba kombo la nzela soko leki wala so ba komi eta so pas bol yama na ngala bela bino yama na bela bino moi si c'est respecté papa bipa yo zali na monoko na balobi ya malamu wa mwimpe mulamate wa mubi mulekele moi si malamu kangama na ye ndenge sonzo akangama kana nzota mutu ya mabeti kaye est-ce que as-tu trouvé la bonne femme oh bible lobi si tu as trouvé la bonne femme kangaye ndenge papa nitu akanga mama Eliane nitu oh yanga pe na musika j'ai sali en passant la femme légitime Gina Ndumba autrement dit maman talatala na bala yo na mbonga ya cotisation te na lakisa yo pa mama na ngai nazalaki samsote oyo aboye ko yoka mama ne ya ngai mama apona et puis libala ya ngai na yo eza scellé na mai qui signifie la symbole de parole de Dieu alors oyo nyonso to moi si mobali na ba na bino yango bipai bozali ba papa bobela ba VCT papa zonga na ndako no bana kolamba mule mama zongela kolambela mobali na yo semul lambela ye ndunda lambela ye bitekuteku lambela ye ngai mobala ko zonga bimela mela tika papa conseil tika na kafese zonga na ndako mama boyo kana na papa bitumba ya papa na mama boko tsabana te parce que avenir là-bas na bino e ko sala détruit si ma bino to ko futa yo papa ko bezala kanga te za mama mama ke ba ko soka munduki o yebe pa utite o to ngato lo bayango wana namba la sima to kuta na bino émission zali ko continuer parce que liste zali mulai o ba pele to za ko zwa pona ko lobela bondo ki ba mama congolais na kati na poto Zambe apomba na bino na o ibimi lelo e kota na mutema na bino e botambuma oyo tolinga toloba yango wana oyo aza na matoya koyoka ayoka oyo aza na motema kondima andima oyo aza na makolo kotambola atambola ndenge Abraham atambolaki mpona kobikisa bomoi na ye. Merci, au revoir et à bientôt. Voilà, il y a un dégué quand le baraquet. Et puis ça pour le mariage, j'ai le mot à Robi, ça t'est mis à Robungsa. Bien au moment papa, Matia, mais la soeur le binin. Avec Bika papa, la maman va s'animer. Bayokana. Bitou ma papa, la maman, beaucoup de sabana. Nazama comme sur le baptême, mais était pour nos hommes à réalisateur. Francis Waïsa, a épsana que maman. Toi qui t'a déjà pour RSC et qui pour la vraiment en tout cas merci. Nzambazana, bino, Nzambazana. Mais ce beau benganga, ce qui vous se paye mingi na makambu papa Daniel à l'obibo et quand de benganga, il n'a pas benganga, il n'a benganga, na contexte qui posa pour moi nazo misa kaza la papa nazo misa ka émission c'est lo bino bato botalaka ta benganga ah maman tu zo misa la biso mutu boy na bengi mutu wana maman tu zo misa la biso mutu boy na bengi mutu wana ah was qu'on a éliminé ce quoi papa Daniel ceux qui vont se payer na papa Daniel messager zo misa la biso papa Daniel maman Nzambe o tanga simingi za tele baba femme congolaise batatabu tikanga salanga boy ça dit tokolobela bango a défaut na bango ebele pour pas se restaurer pour ba ko batela mabala na bango ba viaka mindelete basa ki sangana ki kisite ezala ki savoir faire o ba yebaki ba boke le putate ezali le putate oui na moi utaka te mission ezate no ba parce que moi la citron tokoya wala ba ko la citron na ba sokola pipi na Mandela pa satan to kina mukili ba zo sokola ye ma ko na citron celui que j'ai sali pipi de Mandela elle c'est mobala ma filo alors so avec na Tanzanie ba panza na ma filo te il est spirituel mais tant que tu as mukili bazo sokola na makolo na citron na vandi bazo tala ndenge na kama bazo sokola na makolo na citron wana mwasi na ngana na yeki sasa te ozona ntebe wana tuweki na monde ya masano ka bo yefika na lobi ki réalisateur na ngali lo Français ou ezep singa mama to ki tapona moni ba minute na sekoki na zamba ba ba ça mingi mito na ba ni parce que trop parler pétueux comme on dit pour bapé mingi et bomaka nzamba za na bino nzamba pambola nzambi ka lusa ko nzamba nu bele Chanel bana bet bon bye bye Maman Eliane Nitu